Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon na bambote partout place bozwami la canon ye yo mwana muluba botama mulubo kagu ezara sentiment rosa muluba na profiter na pesa encore mbote na le big boss papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo esika ozwami pourquoi pas na mon vieux Georges Dungo tetela ke mafumbe bambote na vraiment belé l'homme ben veja Marie Mubenga solution papa solution bambote na esika ozwami. Toujours émission, vous avez droit de savoir. Vous avez un droit à koyeba. Maemazoleka, quand notre émission c'est la bino, bah sujet la bino ya bien. Bah mason na bino kitoko quand nebo émission la kolandango. La chaîne na bino Congo Check Check TV. Bon s'abonner massivement. Cliquez kaka on est en fait les gratuits et comme ça là bien makasi. Là émission, vous avez droit de savoir. Est-ce que koede mutu eza bientôt za mabe? Na ndenge toyoka bande comme ça balobaka mutu mususu koki ko aider à apporter le malheur mususu koki ko aider à apporter le bénédiction mais na lisolo na biso na ebite ndeko mwasi apporter le ndeko mwasi mususu wana malédiction ou bien bénédiction bandeko balandi lisolo na biso ya lelo eza boye ezaki na ndeko mwasi moko azaka na Belgique wana mais awa ayaka kaka pona oteka biloko na ndenge bandeko na biso na poto ne basala sali conteneur ti ekoki ekomi nande akoya Kinshasa aye koteka biloko na ye ayepe ateki biloko na ye ndenga yelaki ko passer ce jour na ye sili na kozonga na ye na avion kaka ndenge ezalaka kutani na ndeko mwasi moko azape kaka congolaise papa azaki pe voisine na ye babandi pe kosolola les arabes biso ba congolaise neto za ka to za na biso bien so to kutani biso na biso ata na ba taxi bis ata wapi to kobandaka ko beta masolo ndeti karto yebana kitu wana pe na biso ba congolais to na ngo makasi mais quelque part pe photo tika ngo mutu nyo so pe te so monie azaya ko solisa ndeko mosi na nde babande ko solola papa abandi pe ko beta nonga ni na bo ezamba liboso na ya boye na zo koma na zo kende Belgique boye bande konanga bakoya kozwanga na aéroport ya Zanventaine na aéroport ya Zanventaine wana côté to kokitela ndeko nanga cousine nanga azawana po ya kozwanga bandeko papa bakoma kapete bakomi kokoma bakomi ndeko mwasi tellement équipe na babiloko na imsusu ateka kuna na poto en tout cas aumelaki mwa mama devre ezalaki amoni susu boatala bo amoni ndeko mwasi akeite atelemi na aéroport azotala kaka ndeko mwasi approcha oh ndeko na yo aye kozwa yo to non na moni mutu te abi to vandi ni to patiente mwanda ndeko mwasi wana o afaika kozwa ye ayepeka te na mawa ndenga za ndeko na ye congolaise abi na koko tike monta proposer abi non to kende pas nanga comme ça o passer nuit ya lelo comme ça lobby to luka solution na benga ndeko na mwasi na pesa adresse nanga comme ça aya kozwa yo mama bakumbani bakie na ndako première nuit eleki lobby na tongo maman na biso wana ebisi alobi bon ça va soki okoki kotala na carnet opesa numéro wana to benga na numéro soka pesa ki ya solo soki ya lokuta numéro ezoleka te eza toujours kaka na répondeur bavandaka une semaine ndeko mwasi avandisi ndeko wana ndeko na ngai biso so toza ba congolaise soki ko edenga tikanga nanu pour un mois na vanda nanu ti nzamba kosunga na moi kaka ndeko na ngai wana alingi na eko yambanga te na ndaku na ye bandeko mama na biso apele kwa azaka mutema mawa na ebandela lisolo na biso eloko zo jouer a lokola mawa pa mama na ezati papa ale bavandaka
lokola biso ba congolaise ba fille ya Kinshasa tozana molimo ya lokoso ya mibali kindumba ya mibali ndeko mwasi akomi kobima na mobali ya tanti na biso wana to ba bolingo ko ndenge zaka pena mama ndaku alongwe mama ndaku yepe na ndakomi grand prêtre mère mama mokonzi ne darling mbenga mama mokonzi yepa komi pena mama mokonzi ko akomi kokonza ndako ti mwasi akomi mona na ndako ya mso akolo baneli kamobe akateli réponse omona msuko gangela mwana papa parce que ndeko lamsa mosa na bana misato ko gangela mwana babilo mobo mosa bino il faut na la niano likambo na vandi sai na tout na problème ezani na bandeli ya lo bena aider wana pe mo ya lo ba kesele ki to comment ko kende presque na 3 mois nazota la pena ko bengane boete aye azana mukanda te nini te na ko pe ko bengane boete mutema ya ma toujours na ko vantsa ndeko mo so eloko ezana ngote je musuna butu to lali boye na mobali na ngai mukete boye mobali na ngai katisi na lali okay na lala ete na yoki nde mobali na ngai kiti likolo ya mbetu ti abimi afongoli porte ya chambre akangi malembe ngape nazolanda kaka na sima na ye namoni mobali nanga azokota na chambre wana bi darling nafani na mwa mke ngabi msusu abosani azoluke loko ube nini nazelisi na mwa mke na pusani boye ko pusa azopusa na boye na meki ko kengela mpe na porte nazomona bazosala bolingo yango lelo toni to sa analyse to ye banano ko sala mutu bolamu eza mabe to eza malamu mama na biso edaki ne mutu est-ce que yeba ki ekoki ko memela ba problème nyonso aza nango na foyer na minute ou bien ndenge nini metiti masoko ki ko fongola to zana Blandine Bendo awa bonjour Blandine Bendo bonjour darling la kanona mono ya liboso na ba fan na yo tout bazolanda Blandine Bendo mon anga liboso na pesi merci na papa Sibu Mutombo leader a pembe otali nzambo kumisinza otali okumisinza mjamba sala na défaute na sima caméra na moni metitima na pesi camarade nanga Francis Mukanza bon guérison maman chérie en tout cas na longo les lunettes pour na tala pa caméra bien maman chérie Pierrette Luswa moi c'est abatu ya Lidio Bolombo na Belgique na Belgique na Liège maman chérie en tout cas na moni Koli ou tindenga dotina lati bi maman chérie en direct de Bella quoi en tout cas merci Fortina vraie chérie de kamoto na Suisse na Genève moi ça bata fiston la cible merci non pe la canona merci beaucoup Bendo j'espère Olandi vraiment lisolo na biso ya ndeko mwasi autaki na yeki na avion bakuta ina ndeko mwasi moko boye ndeko mwasi ngo ezaki ke bandeko ne cousine ya kozwa na aéroport mais ko kita bakiti ayete ndeko mwasi peka na mawale bite na salisa yo kende o passer nuit moko e pas comme ça luka solution ya ko bengela yo koko makomi lobi nango et comme il m'a bien un numéro, on est toujours à répondre. De comment ça c'est non, limbisanga vanisanga nano awati na koluka solution ya pesa okende. Car ndenge zalaka a aider mais de comment c'est na mitso komi ko bimana mobali na ye de to banda kune vraiment komi na trouble akangi bango na kati ya chambre bazo sa bolingo na mobali na ye. Nabite de comment si asalaki mabe to asalaki bien ya ko aider muninga na ye congolaise. En tout cas, il y a moins de choses qui zengi. Il y a moins de choses en Belgique. Ouais, qui zengo azoba zoba makasi. Ritz, la canon a monté na yebioté, ngana yebioté. Tu côté dans avion. Na bo ite ko solo ça ma bête, to solo li. To quitter l'aéroport. Obisinga bat ba ko fa ba ko so ba ko so. To kenanda. Ya. Mon ka de la ki ka ala li wana to lobi fa il fallait kende. Il fallait kende. Ponanga azado diable qui ko panja foyer na yi pour nini qui confie sa modèle wa moto yebité bo monika une fois au corps dafa na kata ndako miko lebele bon pour nini en tout cas pour nga fiancé madame Dali mobile na yi mundenge ni ya idaki ka tant que congolaise ne zala kati ana kishasa pe da pe mutu msusu pe azande konata za camarade te me bombie pe na ndako aider la crit awa na poteza ndenge mote poteza makambo msusu poteza makambo ta kutuka mu na poto mama no mako benga nao olay pre na libanda na hiver une fois la problème té ndaka yaki déjà na aéroport mu bandeko na yete ndaka la seke mukolo mo ezaki problème té pona nini alo bakete bomba na onga tike bandeko na ndenge nini que soit coûter est-ce que na moi soit est-ce que ngeza ndeni donc c'est que numéro ndo pesa yaki numéro lokuta yaki numéro solo té numéro n'onga déclaré
Mais donc après malgré tout on a kenda potote babi eza ba réalité ça la mabongo emsuso bo salele de marche à voyage fallait kitaneti nanda ku ya mututel mutongo comme le jour en numéro zo les kateni nité ezalaka nango ekoma kati. Donc c'est que balinga qui était c'est que baby ka tama balinga mibala batu. Ok, pongai, natilo ngai nanu. Tona kenda Belgique. En tout cas merci maman chérie Pierrette Luswa. Tinga na koma Belgique ondimaka non ko ngala bien que papa mon papa lijo bolomba bengisanga po yo ndimaka soki ma Pierrette lingaka te nga mona pe potote. Ba noko nga zo en aéroport. Mari ba bloquanga déjà na aéroport mais aka ko zo ngai pe beke na oya. Tona mati avion ba bengi déjà bien na mati avion. A calculer que air au Bruxelles air là et c'est kiti. Eko zo nga ndenge nini yo mutu. C'est ça le démarche to kene attends mo sai démarche na ndenge na yo. Pourtant on ko déjà na avion ba benga déjà. Na c'est na matière avion montant na poto ayebi ko calculer ba que a matin na butu na ba 10h 9h à ça comme oui je suis parti là comme lobby et ba ko sortir ndenge nini donc c'est que bébé ama comme mabe to musu ba sunga ki na bongo ya mo neka poto ay yak poto ye mo ka bunda na ndenge na mais akom na ndako mutu tepo aza na sale comportement yebi sanga attaque mutu ya mabe ngo ndeko mwasi mutu loko tiyo de fait que ça ne faisait na potongo muta loko tiyo aye na ona ndaku na ye o pesi numéro benga bandeko na yo numéro l'équité pesa liso bisite tika kaka na mibundela na ki moto ya malamu na yo nzamba kela ya monatiki yo OK bimela mobali na yo ke ngamba foza otamta mabe ndeko moi ça na problème tem su mobali ka nde muta force qui est neza ka mbali mususu o soko sali bo ete na ko benga no na ndaku na ngana ko kosilo ma et pas moi sinangai a force qui était en vie qui libala wana a forcer ndenge ni mo ngepa forcer so abengani na poto foyer ezalité darling na poto foyer ezali a mi kende na foyer aboki ngunda na ya fayi na foyer na fa ko ba do fute mbongo na ite en vie qui libala wana yaki bla ko envoyer spécial pour détruire libala wa ba tinda ke bana kichasa akuta na fi wana pour bomele libala ki fi za sirène pour na ngata sirène pour yina ndaka batu mongo sedu bala batundeni ata mutama bengo ndeko na ata mutama bata ki ndoka ngo ze lever ya yo pona ngapla ki ndoka ndeko azongo banda zema mama na ye ba pesa da ki ndoka banda zemi ti ba botiye po muninga salo bolamu na mboka mupaya poto mboka pasi mboka ba stress mutabomi na kata ndaku na ye alambelo fufa semu longboli emso apesi ope chambre o vanda me ko linga mobali na ye poto za ngo secret. On comprend, bandaka batukule ça ngo secret. Est-ce que contact na ndako wana lakisi kiza ya mobile wana. Est-ce que ça moi wana. Eza ngo secret ba bomba secret liba na bango. Yo ko lunga so bonga ba longola ba tia yo za facilité. Parce que ba longola e fia ba tia yo. Donc c'est que mobile so nga pauvre. Surtout ba bala na ki mobile moi ça so nyonso. Na mobile wana ko ça ne l'autre côté. Acha so ma ça ne l'autre côté. La fille wana ndoki wana sirène wana a continuer na ye. Ndeko na mobile na yopé. Muto yebite mutu basalisi boy bayene kaka ko pesa na mibala poto ezaka ke mingi pesa ko mona o leki ya mwasi ayaki wana cousine na mwasi ayaki wana komisie oka pena mobali wana alingi cousine na mwasi na eba bilo conseil ni ko pesa na mibali ya poto bazana comportement de tia bon en tout cas nga ko pesa ba ndoko nga poto en tout cas bazana comportement bien ezaki to côté bolinga ba cousine na basina bio to bolinga ba camarade basina bino eza propreté surtout mutu yebite mutu mwasi da wa yene na ndaku yo bando bimana yi pona nga mobali amekaka na yi mobali na problème te mobali amekaka na yi soko simbi mutana problème neza la fille face à ta reconnaissante ne loko muninga mwasi ya salele mboka mupaya isa a na Zaire tinga ba mettre na Zaire na Congo tipo na Zaire na sera Mobutu parce que bolamo muninga yo ti Zaire bolamo muninga salele azui yo soko adopter na mboka mupaya est-ce que babo ya kutu batu ba vendre banda kwa batu mususu mais ya yebi yo te so nkoni moko boye azwa bombi yo ke sele mabe modèle wo pona nini ataki muta mabe yango eza nini ndeko na ngai loko sali pona muninga eko futa yo nzamba da juste eko futa yo o sali muninga futa bon ponye se futa marana c'est tous ces pays ici bas et ata yo so futa onte bana na yo bana na yo ba futa kango. Merci beaucoup. J'espère que c'est vraiment pas si Pemawa tant que tu as aidé atana maya komela faut la reconnaissance et cause la vraiment bien pe soko yena ndaku ya mutu
ndako peut-être quitter liwana ata mobali yango atie yo munduki o atie yo soki nini yango ndima ata babengano na ndako wana mais kopesa muninga mwasi pasi te po vraiment bakawo ezokoma mingi yango zoma bandeko bele akoma pena bo alingi na ye te oh ata na famille mutaza na na billet na visa ne mamne soka ata prise en charge pamba oyo boye ozomona ndeko azoboya kopesa même ndeko ne eza vie ya makambu oyo batu bazomona lelo vraiment eza kitoko mingi te Blandi Bendo tozoka bwana déjà conseil ni ngo pesa na ndeko mwasi na pasi oyo azui choc ni est-ce que aboya mobali na ye toi comme ça marambo tina na police baka bwana mobali na ye vraiment ozoyeba te asala nini. Ndeko mwasi wafanda deja na Belgique ya kopanja libala te sa libala nao kotikela diable te fo fia ata diable ata sirene kotikela ete donc afanda libala nao ndenga kutaki na mobali na yo ndenge ya okenda otika bino bobwa ka ende libanda ma chérie yo bwa ka ende libanda pa okende po mobali na brutaliser oti pa yebi ba lo ya poto nde ezalaka yo bengana nde ndoki wana na yo pe mobali pona niki mtama beboye mutu mwasi no penda ile na ndako kendo bimana ye pona nini na yo pe la fille faut qu'on a reconnaissante na mokili na tinga bango mettre France la reconnaissante na noko nanga lijo bolombo na mwasi Pierre Tiluswa na to na reconnaissance pour la fandaka boye donc o fandaka boye bina ote batindi mbongo po yo kende poto bazi mbongo face lo makamba bazi mbongo ameli atindelo to deuxième fois mbonga poto pasi deuxième fois pour kieye simbito zongi siko muto bonga sanga bola mweti ngape ndala ma Pierre nanga ma chérie dans sa muto ma benayi ata mukile ko couvre na se ma bele na rosa reconnaissante pona oyo basalela nga pena o basalela nga tilelo basalela nga mingi de basawana en tout cas moi reconnaissant na mukile futaka moi bolamu e futaka so bamda solo bolamu il fondi ma ponza mba pambola yo popoto ya fin du monde te yo sali muninga mabe oboma libala muninga po tika na libala wana nzambe pa yebike ndenga ose soka futi yo to futa na bana moi ba biso to masumle zalaka balanga libasa ba ile ba makambute est le sumo yo mama et qui dit ba génération en génération pour un kambo sali obisa foya bato batongi ba moni pasi batongi libota na bango basali misana na bango bazolo aloni ale yo osa eloko moko boye oyebite wa kopanja foya bato en tout cas ndamba osepela na otimandika au sepela nto osepela ndamba opinir yo au futango ma chérie yo tshaka mabolongo na se au futango la fiona. Merci beaucoup to comme na biso déjà na suka bambote na baye yo tozoka voilà déjà bambote na baye bangai Francis Mukanza ba kamara na ngakati afanda kana ipenia na Zaire na Congo quoi na moni Clarisse Plasma moi ça bata dodé mavumisa to balisaki boso mona ko na Congo check mon chéri Pierre Tiluswa na Belgique na Liège moi ça batu ya moi ça bata lijo bolombo ma petite sœur chérie Fortuna vrai chérie tali moi so komisi nzamba asala na défauté ya dans na Suisse ou na Genève moi ça bata fistole la cible na sima caméra na moni metitima moi ça mbala batu ya libala boss mutobo boss papa muto et papa sibu mutombo lidara merci d'ailleurs mon darling la canona en tout cas merci beaucoup na peste batu nyonso balinganga na bafinganga na balinganga lela bino ya dégâts. Merci beaucoup. Comme l'émission déjà na suka émission na biso qui présenté par Oyabino Darling Love la Canona maman Mokonzi. Ya moi si pardon ko sala ba Facebook ya bongote na lobango toujours compte Facebook nanga ezarawana comme mascara combote et au sala vraiment bien so lingu au sala so ndenge ndenge lingo sala wana na lobe touro non loba note non kiffe yote poser le côté au soit nangate ero au soit na Darling non soit note to ba tiko sa ba Facebook na ba komba batu to ya boye so za metiti mabima nga metiti ma tombe liboke pilipila mikie et soit neni na misu so luka pompo ko yoka non niemoti na suka di toke no bongo. Merci beaucoup na metiti ma to monani check. Kongo check TV Yasiba Mutombo. Kongo check TV Yasiba Mutombo. Ina yese na Kongo
Check check mama, ya Simba Mutombo.